Mbote na bino bandeko eza na bino mama Henriette Kilumbu Shemba sala ka émission Ezu please na côté lisusu na pesa bino mbote toza na émission na biso awa so bomo déjà ba tomate kokata mbisi nyama elubu seke biloko ya bien ezali moi eloko ezali na saki épisode 1 nga préparation ya mbisi ya mabundu sikoyo nazo tumbango na kosande na kosala sauce oto kucha pembeni poto tolia nango tozela bokota kota na zana mingi ta ko sabino bokota kota bomi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV avant to banda masolo na biso ya elubu tozali awa na tomate bomoni bien na kati tomate na ngai matungulu ai to kwa kuchango na kati ya brenda potoni kango to ba kosala te nini to koki kosala mbisi na biso eza na kati ya four na banzi esi esalaki na laksaki yango na première tour na bimisango eza moto baya mwasi mbisi na biso ya kilo wana na bimisango na kati ya four ekosala très attention nango euti na four direct nakanga four na ngai nakanga four na ngai tozandi na lisolo ya oyo mbisi wana bokomona nasalaki mwa ndambu ya préparation na nde nasalaki nasokolaki mbisi na nga bien nde monika tosokolaka mbisi na citron mpona bazei mbisi soko sokola yango bien te ezaka toujours na bazei natiaki ai natie tangausi muke natutaki na brenda na mwa mungwana na misami kotia bagute bagu mingi te so na kotia na kotia kaka muke baya mwasi mingi te po totika mbisi na biso elenge mbisi ya kotumba na biso yango sebe na bimisi yango na fu bomoni yango be na sani awa sikoyo tozonika biloko soso ekoliesa biso nani mbisi na biso totie mafuta muke mafuta eza bien te oto kosala sauce na biso mafuta eza bien te mingi baya mwasi mpona maladi tokozwa biloko na biso tokataki tokotia yango na kati ya brenda tokotia yango na kati ya brenda na biso yango wana na kati awa oza na poivron tomate matungulu pilipili mpo mbusi ebongaka na pilipili ai oyo tokonika po te tobwakela na mbisi na biso tokolakisa ndenge tokoliela yango eza mbisi ya kotumba baya mwasi tokopelisa brenda na biso navana pelisa na kotia mai muke na brenda na biso po enikela biso biloko na biso oyo wana eza na kati enika yango po toyeba kosala eza konika awa tozoli na nzungo tokosala sauce mbisi na biso yango wana efanda ndani wana tokolakisa mingi nde tokosala na banzi elikani oyo nazalaki nango besoin enikami tozela baya mwasi tozala toujours na lutu na biso ya libaya tozala na lutu na biso ya libaya oyo tokoki kolambela biloko na biso natiaki mafuta na ngai awa nakozwa nakotia jus na ngai oyo nakozwa jus na ngai oyo te nayebisaki bino nasangisaki matungulu poivron ai natie wana eza matungulu poivron ai nde natie wana po ebela toka kopresente mbisi na biso na kati kuna ya sauce wana bokoki kotia mwa soko olingi mwa tangausi muke mingi te oyo natie eza gu moko boye eza gu oyo balambelaka biloko nyonso okotia na biloko nyonso yango wana baya mwasi oyo sauce na biso oyo ekoti matungulu poivron ai mwa poiro
nde tonikaki yango na brenda na biso awa po tosala sauce na biso ya mbisi oyo totumbaki. Totikela yango temps ebela moke na kolakisa bino tofiniki yango ndenge po esala etoka. Banzi eza nango eloko simple nazobandela lisusu kusa biloko kumu na présente bino mbisi elubu nango oyo baya mwasi na bomeloko oyo moko etiaka makelele ozelanga moke. Elubu na biso baya mwasi eza mbisi oyo bomoni yango okosala yango ata na Thomson, ata na mabundu oyo, ata na ngolo. Tozaka emo peso totumbi mbisi, tokati matungulu, poivron, tosopela yango likolo po baliaka mbisi ya nini ya kotumba pamba te. Mais oyo nasali modèle mususu na tumbi mbisi na ngai na kotia pe nini ya part soko za la besoin sauce otoki osimbi mbisi no okati olie na sauce na yo soko kolia fufu soki na makimba kaka yo. Na sokola kimbisi na nga bien. Musoko leka bikaka ngaka mbiso mama reta sala kinango ndikaka na kolamba. Na sala kimbisi na nga boye. Sokola ki yango bien. Na longoli biloko akati bien. Na sokoli yango le kosokola musuna ma ya citron, pona, nausée. Po bambisi nyonso biloko tozolamba la poto ezo mena ba congélateur ata ba nyama. Nyama na okocha ozio na congélateur avant kolamba soupe na kango pekima ya moto po ebimisaka zei. Mbisi ezaka na zei mingi. Tam na tie na zina tutaki ai, na tutaki muscade, na tutaki tangausi. Na zui na tuti yango na soupe yango na mbisi na ngai. Na tie spice wana, na tie bagu na nga na tangi na mungwa. Na soupe yango mafuta, na tie yango na frigo 30 minutes. Po na nini na lobi 30 minutes po bagu ekota. Na ya mwasi. Tango esali 30 minutes na frigo na bimisi yango, na lekisi yango na four na biso wana. Ekoti na four ebeli nde yango yo résultat ebimi. Siko olela présenter yango yango moko na sani ndenge wana baya mwasi. Na ko présenter yango na soupe oyo tozo sala. Bomoni bien ndenge ezotoka. Na soupe oyo tozo sala. Soupe oyo tozo sala eza nini? Tofini. Eza matungulu. Eza poivron vert. Eza ail. Eza poireau. Na tomate moko ya mbuma, ça dépend ya mbisi na o. Na nikisi yango wapi? Na brenda. Machine. Okipe ko tuta soko lingi obelisa yango bien. Tango na sala yango na brenda, nde nazwaki na sopaki, na nzungu na tiaki deja mafuta muke. Na tiaki mafuta muke nde to tie etoka. Oko chape mwa mungwa na supu wana. Tango ekobela na kochambisi na nga pembeni na zisupu na nga na tie pembeni. Ole na sopela ngo likolo nga na kosopela ngo likolo te baya mwasi. Na kotia supu pembeni, okati mbisi na yo, otoki otie supu, obandi kolia. Oki kotoka ngo pembeni soko lingo tia ngo likolo kaka yo. Nde modèle na nga na présenter yango wana de loyo. Baya mwasi na kosenga kaka bokotokoto, bomi abonné et pas Henriette Kilumbushilo TV masolo eza kitoko. Eluba boyoza na ya mwasi kozanga te na mekana musupu na ngai na talango esengaka nango te eumela mingi. Na moni funa bakisande mungwa batiaka mungwa po ekota elikate soki eleki komi poison. Mais na bimbisi na ngeza na mungwa na mona tiki mtu soka toki supu na ye amoni ke supu wana ezali na mungwa te akomi bakisela. Po na tanga mikolo oyo batu mingi baya mwasi bazolinga susu mungwa te. Bazolinga susu mungwa kolia mungwa te po mungwa eza na malade. Donc
otie munga kokoka mutu musoko la maboye pe mupaya ameke lubu na yo ata le lubu ya mama Ariette be mungu eleke ko simba bien te pombisi ya mona no eza na mungu ya mungu na lobi na aboyi na kotia na ngai te mutu soko ali akati aliembisi na ye. Ok na lukasko basani nini ote nazo présenter biloko na ngai et qu'on appelle ça nité normalement plateau pour le cas ndenge plateau yango wana eza mo ba fleur pardon pilipili kotina po sauce bon ka pilipili makasi pour na soit to lia ka pilipili mo eza lebele ndisi na biso chango awa moni mbisi na biso bien yango wana baya mwasi mama ngai na boyi mbisi na nge kata yango la totie na plateau baya mwasi mbisi na biso yango wana tokoluka totala sauce na biso na biso oyo tokoliela nango kosopa likolo te oyo eza kaka sauce na biso mpe kosenga te ke eumela esala boye eza déjà préparé baliaka mpe légume ya mobesu mpona santé baya mwasi. Tokende nakangi moto sauce na biso na banzi ekoki sauce na biso ebeli toluka ya sauce moko kitoko eza légume tokobenga yango légume potopoto légume na biso yango wana na présenter moni okotoka na sani modèle akolomba eza ebele baya mwasi butu na biso akotokela sauce na biso yango wana omoni ndenge ebimi présentation na biso yango wana okozo okati mbisi baya mwasi ozwi sauce na yo na sani okati mbisi otie na sani ozwi sauce na yo otie na sani na yo ya mbisi ozwi fufu na yo to makemba obandi kolia nango ozomona to otie na sani ya boye bomoni ndenge ezali ozala na présenter bino elieli ya modele nazwi sauce na nga natie awa bomoni yango wana sauce okolia mata na lipa nazwi mbisi na ngai na kati nazolakisa kaka na kati na maboko ntango na kati na maboko natie na sauce na ngai awa nalie nazwi mbisi na ngai bomoni nalie na maboka soit okoki kosopela sauce wana boye soit bamiso balingaka ndenge wate eza modèle différent otoki mbisi no otoki sauce na yo otie obandi kolia ndenge toliaka eza présentation mbote na bino bokota bomi abonné modèle ya sika modèle Ariette TV. Ok, bokota bomi abonné par Kilumbu Shembo TV oyo sauce ya matungulu poivron ail moi muscade moi poireau eza lokola ensemble ba vegetable ensemble ba légumes na moi mbisi pembeni soko lingi osopela ngo likolo soko lingi otie pembeni ba